bisika présence na yo eza komema gloire ya nzambe ozomema oza porteur ya présence ya nzambe bisika yo ozali lokola nzambe azali kati na yo soki mabe ezali wana to eloko moko ya mabe ezali to ndoki aza wana akoki kosala yo eloko moko te ma sœur akoki kosala yo eloko moko te mon frère ezo dépendre kaka na yo moko au croire que aussi au recevoir Jésus-Christ kati na yo o banda ko vivre selon ba principe ya maloba oyo nzamba azoloba na yo o tozotanga nga na yo soko bandi ko vivre selon ba principe wana banda kunso banda okota banda ko kima yo zo comprendre te pourquoi bazo kima yo la gloire de Dieu là où Jésus-Christ règne le diable ne peut pas régner Jésus-Christ a ko habiter là Satan te chaque jour dans nzoto non nom de Jésus je te chasse mais yo so yamba Yesu na kati na nzoto na yo okendaka kaka ba délivrance okendaka kaka ba délivrance siko bazo délivrer aussi base ya quoi yo yamba Yesu do ba bengana ka Jésus Christ wa kota kati na yo c'est ton ignorance mdezo mema yo na délivrance okota délivrance ata 100 fois ba délivrer ka aussi base ya quoi do bazo bimisa Yesu akota kati na yo. Le Bible le bin absolument des comptes 5-17 ce qui nous a pas soit comme une nouvelle créative ce que yozo que nos salaires délivrance à nini retraite ici retraite il y a ko bengana kanini oza porter ya présence en Nzambe ce que ba retraite on okenda ka ba jeune on a ko benga ozo bengana nini na ko kende retraite parce que naza na besoin ko sona na papa na ko gêner parce que na lingi na discipliner corps nanga nazala direct na Nzambe na yoka et peut-être na moment wana na discipliner corps nanga na lingi ke corps nanga chair nanga et salate na kawana mais pas à tout moment ce qui na comme ça à tout moment c'est comme si nazaki sauvé par ba œuvre na ngai na makasi nanga ke nazalaki sauvé non c'est pas ça bozwa bizaleli ya bato ya sika oyo Nzamba sala ndenge moko azali boye bokozala ya solo penza bato ya bosembo po ya bosantu ye moko alobisa komisa biso bato ya bosantu yo comprendre ndima ki oso koma mutu ya mosantu lokolo koma mutu ya mosantu esengeli o vivre vie ya kimo santu vie ya sainteté oyo ko vivre oko vivre mo kaka a partir ya maloba oyo Nzambe aza koloba na yo na 25 yango wana botika lokuta alléluia lokuta ezali kolongola bosantu kati na yo moto na moto alobela moninga na ye makambo ya solo pamba te biso nyonso tozali biteni ya nzoto moko tangu toyambi Yesu tangu tobotami mbotama sika tobotami na parole de Dieu ndenge Pierre alobi na biso tobotami na liloba na Nzambe biso nyonso tu tokangami na nani na Yesu aza sep biso tokomi sama tobandi ko recevoir oyo zo wuta epai na Jésus Christ alléluia to recevoir nature na ye Ephésiens 2 elobi na biso azali ko sala kati na biso na nini na puissance oyo ezali ko agir kati na biso puissance oyo ezali ko agir kati na biso Nzambe azali ko sala na puissance wana na acte vous recevez une puissance survenant sur vous le Saint-Esprit et si tu recevas qui Saint-Esprit o azakati na biso siko Saint-Esprit o azakati na biso azali ko sala kati na bomoina biso eza na makasi na biso te eza na effort mon côté mais eza na ye Saint-Esprit nda azali ko sala kati na biso mais soki ma sœur oza obéissante na maloba na Nzambe na continuer pour na place wana to comprendre ata moto asiliki asala lisumu te ata moto ayoki kanda abomba yango moi mobimba te bopesa za bolonzela te ozomona okopesa diable nzela yo moko a partir ya comportement na yo lolenge na yo ozali kovandela yango ozali kopesa diable nzela peut-être malade peut-être situation moko bozo connaître pona nini suite ya lolenge yo ozali kotambola ya comportement na yo balobi moto azalaki koyiba ayiba lisusu te soki totangi na sekuna ba continuer na 29 balobi botika songi songi kasi soki likambo ezali koloba nde oyo ekoki kosalisa batu
na 30 boyokisa molimo masantu ya nzambe mawa te pamba te azali elembo oyo nzambe ateli bino ntango yo ozali kosala bamakambo oyo oza koyokisa molimo na nzambe pasi mwaye molimo na nzambe asala mpe kati na yo ezali te yango diable azali koya akoki koya kosimba mutu te oyo akangami na Jésus aza na communion na Jésus aza na communion na Saint-Esprit mutu wana diable akoki kotushe yo te mutu wana mpe aza mutu azobundabunda te diable akoya mpo bible elobi te ke akoya te akoya mais akosala ne yo eloko moko te mo ya Jésus kombo ya Jésus oyo kobimisa na monoko na yo akoko résister te devant yo tango ko prononcer le nom de Jésus akokima parce que kombo ya Jésus o nzamba pesi yo droit obelelaka na kombo wana tango yo kotanga kombo wana diable ko résister te mais akovanda te kati na yo asala soki nini après vie na yo koma ya kobanga okoma mutu soki ya ndenge nini o détruit même nzoto na yo kitoko mama. Alléluia. Ignorance eza koboma bana nzambe. Ignorance ma sœur, mon frère eza penza mabe. Toki na mukanda ya 1 Jean 13 totanga lisusu kuna. Toka susu nini oyo nzambe alobi na biso place wana. 1 Jean 2 13 bilenge nazali koyebisa bino bosi bolongi monguna si olongi nzambe oyo ayebi ke sa alongisa yo atindaka oyo lisusu ke nokobundaka jamais wana eza nzambe wana te po osi olonga ndima maloba na nzambe ke osi olonga banda kovivre selon maloba na nzambe ndenge elobi na yo soki obandi kovivre selon maloba na nzambe ndenge nzambe elobi na yo victoire na yo okobanda kovivre yango obanda kovivre yango pourquoi parce que ondimi maloba oyo mpe obandi kosalela maloba oyo toke na mokanda na Jacques 4:7 mpona kosukisa yoka maloba nini nzambe alobi na biso bongo botosaka nzambe alleluya botosaka nzambe tokotosa nzambe koma tokotosa nzambe na maloba na ye maloba oyo nzambe azoloba na biso tokotosa nzambe na maloba oyo nzambe aza kotinda biso na par révélation peut-être nzambe azotinda o likamo be osala soki ozosala ngo te ozotosa nzambe te mais soki ozosala oyo nzambe azoloba na yo yebake oza kotosa nzambe bongo soki otosi maloba na nzambe nini ekosalema boye bongo botosaka nzambe boboya makambo ya zabolo makambo ya zabolo eza makambo oyo eza contraire na makambo na nzambe ndenge tokuti kotanga na mokanda Efesiens 4 songi yango wana eza makambo ya diable koyina kotonga nzambe alakisi biso bolingo soki otosi maloba oyo nzambe alobi na biso ya bolingo kotonga to kosala moto mabe te bongo eloko nini kosalama boye ye akokima bino mpenza mosika balobi te kokobunda na ye mpo akima yo akokima soki yo otosi maloba na nzambe pe okamati maloba wana omettre yango en pratique okoki koloba oyebi maloba na nzambe koyeba maloba na nzambe pe kosalela yango eza différent diable mpe ayebi ayelaki Jésus maloba na nzambe mais maloba na nzambe eza kati na ye te mais yo kati na yo maloba na nzambe eza Yesu aza kati na yo oyo azali loba na nzambe okotosa ye koma na makasi na yo te ma sœur na communion oyo oza nango na Saint-Esprit et ozali kamusu olingo osala bosanti ke Saint-Esprit apekisi yo pourquoi okomi kose communier na ye na prière na parole de Dieu ntango oza kose communier na Saint-Esprit okomi a contact na Saint-Esprit nde bisika elonga na yo epai na satana yango wana ntango oza koprie ntango ozomedite maloba nzambe ekomi vie na yo okomi kovivre vie oyo eza ya liloba na nzambe parole na yo ekomi liloba na nzambe mutu abimisaka kaka oyo ye ayokaka ovandaka mingi na maloba nini mutu atalaka filme soki okutani na ye abanda kobetelaka yo masolo ya bafilme mutu avandaka mingi na bateatre soki okutani na ye akomana kobetelaka yo masolo na bateatre mais mutu oyo avandi kati na eloba na nzambe soki okutani na ye abanda koloba eloba na nzambe pourkui eloba na nzambe oyo eza kati na ye yango ebanda kobima yango pe na circonstance na basituation na ye abanda kobimisa toujours oyo ye aza na yango.
jamais eloko oyo oza nango te okoki kobimisa yango te okobimisa kaka oyo oza nango soki oza na liloba okobimisa liloba